Kuela kabiloko ya mokilite. Oya wa shakte ya mokila makamunios. Bazalaka na ngo bakenda. Bazalina ngo bakende. Bakoya kozala na ngo pe bakende. Akwa bon kolanga biloko o muto atikala ko abandonner la mokili. Mais Yahweh yebi destin ya moto na moto. Comme vous êtes là, il vous connaît. Kumisanzo totango sana ngo wanate. Ça vous appartient pas. À qui donc appartient la chair? Chair ya moto, ça appartient à qui? Ça vous appartient pas. Metala alors tango kozala nde ozali mukolo kozala te ozala siko wapi tibo yakana iloba pour la préparation ya vie ya au-delà. C'est pas une préparation charnelle pour toza mosala pozwa libal pozwa ban pozwa bilamba pozwa biloko tout potanga okoma loin pozwa diplôme. C'est pas ça. On y a déjà poursuite devant inutile. L'homme aussi, c'est de la poussière inutile. Kumisanzo totango sanango wanate. Ça vous appartient pas. À qui donc appartient la chair? Chair ya moto, ça appartient à qui? Ça vous appartient pas. Existence, meilleure existence à l'homme. Kolonga na bolingo na mokili. Solongi na bolingo na mokili, c'est vrai. Et vous hériterez la vie éternelle. Pour hériter vie éternelle, c'est très important que vous héritez toute nyoso ya mokili. Parce que nyoso zaka pamba. N'enviez pas ceux qui en ont. Yoka jalousie te pona moto komi boya ça vaut pas la peine. Kula pambo la libota nyoso molongo mbali loba.